Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Lifanda kapena ndaku. Yo vanda katibu indingi nini? Kako tambola na démarche lokola bana 14 ans. Ovana na bana no ndaku te. Yango falo na problème nini? Yo komona kaka okomana mu te ba salle d'attente. De pongi pene sike zwaka yo kipakate salle d'attente. Ndeke ka ko voyager fali. Bana na we ba koyeba yo te. Ba koyeba solo na yo te. Comment tikili charge nyonso na pa nana ketchup. Fanda ka pena bana otali ba devoir bo vandi pena mesa bozo lia pena ba fourchette na mbeli na sana mbele. Yuka yo moko libanda koma solo ya Edi Badiata o koma. Fali ata to mbongo ngobe za na suka te. OK nango wapi mbongo soto kufi to kuba okunda biso kaka. Papa kipe bana yo zalaka na bana fali. C'est très important. Bana na ba okola ba koloba papa ozali libanda ba devoir otala ka biso te. Et puis koza pembe na biso to li ensemble les ala raté yo komaka muta libanda ba jogging na Edi Badiata bongo siko so totali pe bien nana ketchup balobaka ke ye azali mwasi moko azali muta boulevard donc ba devoir bana c'est nana qui donne donc nana mta pesa bana na éducation fali yo akape soni bana baza très important baleki mbongo papa oyo kinga zalaka pe na bana talaka pe bana car voyage parti bo fondo pesa ndeko no conseil ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na do salle de bain na ona kati okoki koyamba papa ya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine omoni kuna toza na basali toza na banduni toza na nyonso tu congélateur réchaud cuisine biso yango appartement chambre salon cuisine na biso yango cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine.
Surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.